baoyokate biso en pleine prière nzamba lobi est-ce que vous répondre pe boy ngabi non répondre net na esprit na répondre na esprit quand ndeto soit ka vision ndeto répondre na ba vision ngabi mendako no buka neni ndako na buka siko rotonga nani oyo bovanda toujours branché na Nazarene po bisika bosolo eza yoso obimi libanda ozangi malobango vandela kaka na site o mama Temoignage okoyoka makambo malamu oyo kosunga loboko nzambe komonisa mape famille ekotambola kati na kimia misu na moni lisusu ba sachet ya mbongo ba maplom ba alliance o ya mabala pe salika monai na bina ba maser babi Batu basalela nzambe na so azosala nzambe na lukuta kote nzambe kote ekobo kote masanga kote lukuta azape kote na bina ba pasteur na ibi ba pasteur oti babi pasteur azosalela nzambe na kindoki na machi na ekobo makama mabe yango moni aza kote atende bana bakangi lipangole na deuxième te bakangi nde yo comme lipangole ko sala ka erozana bonzambe yango salié tala na bible bakangi nde yo na prison mais lipambole ezaka pembeni wana tokoye bango nakono bango mwasa kote mais mwasa te ya te comment abi namoni ke lelo okolia ngabi yo lobaki nalia te abi te mais lelo ozolia abi yebisa bango balambelo ata soso ngabi te naza mabata na nga bakoboma moko abi nabi nzamba lobi na olia misuni te na olia mikwa babi mama oza maladi tombe moka hôpital nabi pasteur na beti moto na lomoli bilamba aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babengana makomi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, peuple de Dieu, shalom. Bonjour et bonsoir. Je vous, bien-aimés dans les Seigneurs, et bienvenue d'ailleurs dans cette émission témoignage. Biskabat Mamon Loboko. Nanzambe va expérimenter Makambu Moni Satana. Pas de gauche, pas de droite, Bata Raïs Massi, Abazongana. Les Nazaréens, pas la princesse de l'éternel. Maman Tiffany, enfin, avec de preuves à l'appui, bien sûr. Je suis béni. Aujourd'hui, je suis avec notre maman Déborah. Suite yango et papa Guy là-bas là vraiment c'est en Afrique d'ici au Mitunisa Michael Baki que maman Tiffany c'est la 4e épisode et bien 4e épisode yango yo bisika wapi boyeba comment manquer pasteur sous kalango wapi et aujourd'hui je pense qu'avec l'aide du Saint-Esprit nous allons avancer et nous allons vraiment avancer plus vite que possible avec Jésus donc on a mozindo pour être beau pambola maman Lauriane là-bas là. Mais à travers ces cantiques, on a présenté bien invité la personne Mokolalelo, ou déjà à bien maman Déborah, Bomesani Naye déjà, Yves Bolofa, Pesabsolo Mboyo, pour être au côté ça, maman Déborah et puis le pasteur Michael, régie à vous.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi libal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini? Merci, c'est Quantique a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui nous suivent depuis la France, la Belgique, le Canada. C'était tes ex-Allemagne, Hollande, Finlande. France, toujours na pointe, et au matin. Nous avons pas la bande surtout, na ba continuer sur Biska Bozali. Na ba qui était invité na biso mokola lelo, ils allaient maman Déborah. Na bien le yombo c'est pesi mingi penza ne kabi ngandeko. Donc depuis les États-Unis, et c'est pesi maman Betty Kokele à maman Betty Kokele et son mari, papa Deyo, Nzamba Pambolayo, mon papa du cœur. Merci beaucoup à maman Fouratabou, ma maman chérie, vraiment avec cette station, papa Kaïs, les États-Unis, Bissika Bozali, maman Made Kebani, love you so much, God bless, na papa Bruno, papa Guy là-bas là, enfin, Moutolukaki, Azananga Elongo. Bonjour maman Déborah. Bonjour maman. Bonne santé. Santé, toujours joyeuse. Oui. Kolaza ko rajeunir. Azosala kazo rajeunir nga makasi. Tika na uzongilona na pisa nanu papa na ngai Mikael. Papa Mikael boni. Bien maman na ngai Musali na Nzambe. Nzamba pa mbolo lisusu vraiment ndenge tokutani lisusu pona mukola mibale ko continuer message ya munene pe ya makasi oyo na servante ya Nzambe. Na bangi lelo eli biso na teni na batandingi mama Déborah baki kika mukie kaka boye. Ok, vous allez ba soda lelo eli biso na teni ba soda papa Mikael. Bon, maman déjà tous à la soda, bien que tu tambola na manduki te mais tous à la soda spirituel. Tous à la toujours plein na musala oyo. Donc lelo to bongisa maki lisusu poto ya to koka boya su iloba oyo na bana Nzambe na pamboli Nzambe. Na pesi bandeko nyonso bazali disposé ya koyoka biso bana ya Salem Musali na Nzambe papa Godé wana nazopesa bambote na bana ba département ba mama nyonso ba papa na DG na biso papa Odon donc Nzamba pambola bino ya kozanga kubosa na papa Chitenge avant na kimia na nkolo na libote na mobimba na madame nanga na kozanga kubosa na te mama na se afambale na bana nyonso donc Nzamba pambola mama Antomo Jinga bisika za na France donc bola na liloba oyo bovanda toujours branché na Nazarene po bisika bosolo eza yoso bimili banda ozangi malobango vandela kaka na site oyo mama Antomo Jinga okoyoka makambo malamu oyo kosunga loboko Nzambe komonisa mape famille ekotambola kati na kimia Nzamba pambola. Merci beaucoup. En tout cas, témoignage très édifiant. Et aussi, ceux qui nous ont basungé dans l'aide du Saint-Esprit, benga maman Déborah pour encourager et pour avoir question pour motiver maman Yambalo à bandi à katate maman Bandowabi au bandano bien. La benga maman Tiffany ko banga noti. Maman Déborah banda témoignage bien. Mais en ceux qui sont endettés. Merci maman, merci. Mais nandimi que cette fois-ci na rokatate. Nazolanda tina suka. Amen. Tokokoma tina ba message apocalypse. Onza ma révélanga ba mingi ba oloba ke apocalypse eza bloqué. Mais nza ma révélenga ke afungoli yango.
sikoyo tokolanda nyonso malembe cette fois-ci nakokata te nga moko nazwi bato bayambi yango ndenge nini pa na moko vraiment bato basepeli bato bazobenga ebele nazwi mama moko mama Élysée na France ti wana azobengaka bobandi te vraiment mama Élysée tozobanda nzambe apambola yo frère Miss na Belgique nzambe apambola c'est Rebecca mama Patience na Allemagne bino nyonso bozolanda mama Déborah yo azongi nakokata te bino bolelaka nakataka mais nalobi cette fois-ci nakokata te eza décision nanga mpe o nzambe azwi vraiment nazwi mwana nanga azosepelisa nga nazomona ye textuellement mwana na ngai Mikael mwana na ngai Judith mwana na ngai Nasi yo nazomona ebongo sikoyo tokoma na suka mwana na moko na Afrique du Sud ma Lauriane là-bas la lobby mama ala musinga tonga bi mama mama Déborah na abominga abina zakika panzi na seki mais en fait témoignage eza vraiment na leçon na yeko banga lisusu basali na nzambe koti singa lisusu ko banga basali na nzambe te nzamba zaka na secret moko caché na basali na ye au moins que pasteur asali mabe mais nzamba koteli mombu na ye mama malobo mboka yo nga na ko rappeler yo te mama yo moko ebin place osukaki soki ya solo témoignage eza ya yo moko yebisa biso osukaki wapi témoignage mama eza yanga parce que ata bato ebele bakoloba ke mpo atangi théologie yango azwi biloko oyo mais nasalaki témoignage nazalaki nakoti même pas théologie nga na bandi koteya témoignage na 1999 onga na bandi témoignage même na Kinshasa bayebi ke mama Déborah abandi yango nakotaki Kinshasa na 2000 ans mais théologie nakoti na 2009 donc c'est que makambo nazwaki yango na théologie te même na théologie ba professeur nanga o ba pesinga cours ya théologie balobi makambo bayebi yango te bazoyoka elekeli bango eza makambo oyo ewuti na nzambe donc nzambe nde moto apesinga makambo oyo yango nazopartage yango mpe na bandi lelo te baeglise ebele même église ya pasteur Marcelo akoki kotémoigne so nga na teya epa na ye Marcelo Tunasi mama Déborah teya na pesi andimaka kufa baboyaki église mobimake mwasi ateya te mais nzambe ake révélé pasteur Marcelo Tunasi ke ekotisa mwasi wana na église na ye erezaki na salongo moto apesa prophétie na pasteur Marcelo ke nzambe alobi ke okobimawa okotonga église ya monene ezanga mama Déborah et bon est-ce que akoyeba lisusu ndenge noloba mama Déborah oyo apesa témoignage pasteur Marcelo akoyeba akobosana te akoyebanga mais bato babike pasteur Marcelo église yo lobi opesa professeur atonga église monene babike église ya monene ndenge atonga akoma na kisi yo te eza kisi te puisque nga nde na te bato basali même émission babike sirène tout ça nga nodimango te nauti lubumbashi na ye nauti kisangani na ye malgré nakutani na passé lisu te me ndenge ozoloba tokokutana ngai ere na ye Kinshasa na 2001 nzambe ayebisinga ke nzambe alobi kende na passé Marcelo opesa liloba natini apôtre Mikael bake kuna passé Marcelo alobi église nga mwasi ateya te en tout cas na koyamba ye te na babimi mpe baye mais na butu nzambe ayebisi pasteur Marcelo yamba mama wana lipangoli eza na mama wana nde pasteur Marcelo abenganga lisu na telefone na kei na keti na église na salongo kuna na nini na salongo na bypass na ke kuna ayebsinga mama awa na église balinga basenyeima basi te mais na moni boy na teo na bamama oteya bamama oteya bamama bino boinvite biso tosala mpe bongo bamama bandimaki nde toinvita bapapa bapapa baye tosala plein moko ya kosakana te na pasteur Marcelo banane ba plein kala oui tosala plein na témoignage wana motu likolo ya motu na salongo nde na teya na sisi kote ya nzambe arévele nga ke yebisa ye akolongwa akozwa place ya monene nde azwa pe place wana na yeba yebisinga na ke tala ekuna babi alongwati akoma pasteur monene mais faut kantsanga papa mama Déborah kobosa na ye te pese mama Déborah aza témoin au clair ya message nzambe apesa kinga
mais faut zonga po tout na nzambe po batba sa émission ba bi pe nzambe kam ta réveiller bango yo pe la mso ça c'est local il faut maman omoninga na message ya nzambe eza vantar te banda na kufa na lamuka nzambe ayebisanga boyi soki moto aye na message le contraire na o na yebisi yo ata aye na mapapu ke naza ange konimela ye te nzambe nde arevelaki nga mpo na ye nzambe arevelaki nga ke ndenge ayambi yo atosi mongongo na nga nakopambola ye makasi akobima na kati ya eglize mpe nayebisa paster marcelo ezalaki na biro tovandi na ye na apôtre Michael na baservante na ye napesi ye message wana soki abosana nayebi te te bon nga so abosani te akobenga so abosani yo te so abengi te seki abosana yo seki abosana okoli mpe mama depuis 1900 depuis 2000 ans so 3 so 4 on appelle ça ewumeli déjà ewumeli akobosana pese wana nazalaki mpenza jeune fille na baage na bino oui tabosani déjà akobosana te me nzambe akokanisa ye tala bavision nazwaki na 4e primaire ti lelo naoyebango bon na mtazana mémoire na ye awebi mpe ke l'évolution mpe mema mpe mutu na obosana pamba bakonzi babosana bakuma kala bato bakomela bango bakobosana mingi merci maman tosukaki wapi tosukaki ndenge nabimaki na prison espace prison wana se eza ndenge nini soki eza nini nayebi te ti lelo nazwa explication nango te me namonaka ndako na espace ndenge tolobaki bakotinga na kati bato bayaki na nga bake na bango nga sikoyo natikali na kati ya ndako wana nga moko naye komona moto wana ye kokota nde abandi kopose nga bakestion nde nde ayebisanga bima okesala jeune à 10 jours malgré na banda ekolute ke naokoka na nga te ye alobaki fo nasala nde era tiliki nga libanda na bimi libanda mbala moko na mimoni kote mpe nalamuki eza bisika tosukisaki nde nalamuki bapaster babandi kotuna nga eza nini nayebisi bango nde makambo esalami nde namoni na nzela nde babanda ye mpe kokoma na mbala moko tolali nayebisi bango ke nzambe ayebisi nga ifo nasala jeune ya 10 jours mais 10 jours naokoka te nde tolali tokomi na butu nzambe insiste nzambe akeyebisa bapaster ke ndenge azokota jeune wana bino bozalaka mipanzi na ye donc moto akende ndako nete okokende mosala mais so ye ozaka wana makambo nyonso ebanda kosalama bokomaka nga nde motu nakosala bobanga te oyo ekosalama donc bokanga mitema ntina 10e jour bomona nini nakosala na kati ne mais nzambe ayebisi bango te ke nakokufa sikoyo nga moko mpe naloti na butu nzambe ayebisi nga lobi banda jeune na 10 jours nakomi na ntongo namoni bamama moko bauti na église ya KDC baye koyebisa nga mama tozalaki na intercession nzambe alobi toyebisa yo ozokota jeune na 10 jours namoni ke mais eza sérieux après naye komona bato ya catholique bato ya charismatique baye bayebi mama tozalaki na intercession nzambe abi toya koyebisa yo okota jeune na 10 jours comme si tu sais nabi maintenant ça nini c'est que jeune yango eza solo naye komona bapaster babi mama nzambe insiste ozokota jeune nabi ça va sikoyo nakota kaka ti nasa nini parce que naza na nga na jeune nakota nde nakotaki mpe nakoti jeune wana premier jour tokoti tozobondela problème mpe eza te deuxième jour tozobondela problème eza te na troisième jour nde nzambe abandi kobimelanga nzambe ayebisi nga nayoki vo ebengi nga mama Déborah est ce que obondeli okoti jeune nalobaki nga bien nakoti jeune ko naza na kati ya jeune lelo 3e jour abi nga ifo nasalela yo mingi me makambo naosalela yo ifo nano toyokana na yo olanda o nga noloba soki otosi nde nakosala eloko nali nasala nzoto no nde natunaki ye makambo yango nini abi likambo ya liboso eza oyo buka ndako oyo ya yo otongi oyo kitisa yango na se panza yango tonga ndako mosusu ya sika nabi tien nabuka ndako natonga ndako ya sika me likambo elekeli nga na kobuka yango nde parceque nzambe abengi yo kandi nguvandi oyoka mongo nazoka voi yo moko nayoki voi nga moko me bato baza wana baoyoka te biso en plein prière nzambe alobi yo soki ozorépondre mpe boye nabi non répondre neti na esprit na répondre na esprit
nga nde tozwaka vision nde torépondre na bavision nga bi me ndako na buka ndeni ndako na buka sikoyo kotonga nani nga yebisi na bi condition opesi nga aza difficile puisque nga mobali na nga aza d'étude atangaka nazosouffrir na bana ndako esa bato ya mawa batongeli nga sikoyo na buka ngo natonga mosusu na mbongo nini ezosimba te abi okosala yango puisque yo oza très têtu comme oza têtu na kosala lelo na kanda mpo toyokana na yo ndako ekweya na bia si c'est comme ça lekisanga na buka cuisine natika ndako ya monene abi na lobi na yo kochange oyo naoloba te na bi sava nayebisa bapaster kasi abi yebisa bango na bi paster boyoki voi wana babi biso toyoka te na bi eto priere wa nzambe alobi na buka ndako natonga ndako mosusu paster abi kobuka ndako kotonga ndako mosusu otonga wana ndeni na bi nayebi te nayoki mpenza voi ezoloba paster mosusu ayebisi paster oyo atitulaire abi me nzambe alobaki nini nyonso azoloba botosa il faut totosa makambo azoloba sikoyo ekomi débat de camp bamosusu babi babuka bamosusu babi babuka te nga nayoki liso mama Déborah landa mama Déborah e abengi nga mama Déborah puisque kombo wana ye moto apesanga na baptême kombo na nga ezalaki Sabina ntina nkendo me mokolo tozwa baptême alobi a partir lelo kombo no mama Déborah yo kozala mama oyo azoteya liloba nzambe partout oyo azotémoigne kombo na nga nde a partir wana pe babenganga mama Déborah eza mama na nga eza bana na nga eza motu nyonso na église babanayi kobengaka mama Déborah abi mama Déborah ndenge nayebisi yo buka ndako soki asolo tosanga buka ndako nayebisi bapaster en tout cas nabuka kake nabuka ndako nzambe alobi nde bapaster mpe bafandi babi mama ese frère tobondela nano nzambe totuna nzambe estce nzambe alobi obuka ndako est-ce que ça normal nga bi naza normal nga naza normal naza maladi te nzambe alobi na nga nabuka ndako bapase bakomo discute nga azwi nzete ale nabuki parti ya mire moko pum ale mire esali kobuka nabuki lisu 3 chef na bambi noki fo ebengi nga mama Déborah ozobuka ndako okolala wapi me yo olobi na nga nabuka ndako ozolobela nga eza wapi eza nalobi nabuka cuisine oboyi me ndako ndenge nini abi okolala wapi ndako nazoloba eza oyo te ndako nazoloba eza nde nzoto na yo alleluya amen abi eza nde nzoto na yo sikoyo ke mosala nzambe eza pasi sikoyo moni ke bapaster basouffriraka balobi na obuka ndako obuki ndako oyo me ndako nazoloba eza nde nzoto na yo makambo nalingi nasala kati na eza makambo minene soki obuki nzoto akala te opanzi nzoto akala te soki obuki te okoka makambo te me yoki buka ndako oyo buka nde nzoto na yo nabi me nzoto na nga na obuka ndeni nazoba nzete na bamba na nzoto abia omoni ke bapaster banyokamake tala nde ofingaki paster ozoyeba te mais soki nalobela paster alingi acomprendre nga alingi nayebi so panza nzoto ya kala so olingi okoma mwana nzambe okozala na nzoto akala te na biso nzoto akala eza nini abi nzoto akala eza kanda ozala nango nzoto akala eza lukute eza moyibi eza masanga nzoto akala makambo nyonso mabe yo tomboka pamba ofinga batu eza nzoto akala ero olingi okoma mwana nzambe mama Déborah nzoto wana babwakaka yango koza lusu lolendo te kotiola batu te kofinga batu te zwa nzoto ya sika so balobi ke tonga ndako ya sika elingi koloba ke change vie na yo ekoma ya sika so balobi ke tonga yango pendant 3 jours eza 3 jours ya 1 2 3 te nalingi koyebisa ke chiffre 3 elingi eloba changement c'est-à-dire bamona changement na vie na yo ndenge bayeba yo ke oza moto akanda me bayeba oke otika kanda na bia bo me olingo oyebisanga bongo te
abi yo za kanda ti na oyeb so pami abi est-ce que comprendre na bi na comprendre alobi na moni o comprendre bien te soki olingi comprendre makambo brosser na no mino na yo bien nabi ah brosser ki na tongo ti nga na bimi avant to prier na brosser abi te yo brosser ki na pepsoda nabi oui nga na teki pepsoda na brosser abi tia lisusu na kezwa pe pepsoda na tiki ba pasteur na koti na ji pepsoda na tie na ba pasteur ba talanga mama beli boma yo uti ko brosser wati na bia papa nzama lobi na brosser lisusu na pepsoda pasteur musunda ayebisa pasteur wana pasteur kitansiko azo yebisa pasteur pate mais nzama loba ki total eka na misuti tika ya brosser yo koma kaka ngape na zwi pepsoda na tie na brosser abisala makasi mim makile bima ngape na brosser papi mama ba brosser bongo na bimendenge nzama yebisa nga bozo kate babi tozo kate na brosser nzama bi ozo kate obela carré d'antenne obela minute ba brosser bongo soki na lobi ke soit pepsoda brosser mino na lingi ko yebso ke tubela masumu na yo brosser motema na yo longola mabe na motema ndenge olongola mabe na olongola basalite na mino yo siko ke brosser mino alobi tala omoni nga nzambe na oyebisa wa mama Déborah soki bosala masumu na yoka ba prière na bino sola mino akopola bozosala masumu na tourne ake elongi atuninga mama Déborah soki moto aza mino akopola aye koloba liboso nosa ndeni nga bina balusaka elongi abinga mpe na bapriere na bino bato ya masumu na balusaka elongi soki olingi priere ekoma epa na nga sokola motema na yo ndenge osokoli mino motema no eza pembe nete elamba pembe yango na oyebi soki chaque fois sokolaka mino na pepsoda yo kezwa pepsoda eza oyo te sikoyo omoni makambo ya nzambe eza pasi tokomi na 4e jour mama pardon va tokoma 4e jour 3e jour parti andako de jour bande kobuskile obuka esukaki ndeni nabukaki yango esili bon na suka ya makambo nyonso bapase babongisaki yango bapase baye bacomprendre explication wana nde bazongisaki baparti oyo ebukanaki babongisi yango après tokomi na 4e jour nayoki nzambe ayebisinga nazo reconnaître mokolo yango ezalaki dimanche bapase baokende église babi mama tokende église nabi te lelo noke église te nzambe ayebisinga nabongisa ndako na nga nzambe ayebisinga na butu mama Déborah lobi na oya ovisite yo nabi okoya mpenza boyo na bomoto namona yo abi bongisa ndako na yo sokola basani tia ordre bilamba eza propre mpesa nga aliga salite te classe eloko na esika nango mbetu dresse yango bien nga na oya olala na yo nabi na omona mpenza boyo abi okomona nga nazoya nde bapase babi mama tokende église nga abi te nokende te nzambe alobi nabongisa ndako nde natikalaki batikeli nga frère moko frère mwana Marceline wana frère Shadak akoma mpe pasteur na pese mbote frère wana babi yo tikala na ye frère wana mpe atikali na nga na bandi kobongisa ndako balobi longola batoile d'araignée ata ndako etikala te na bandi kolongola nalongoli batoile d'araignée na torshone ndako na bongisi ndako na sokoli bilamba mbula mpe uti likolo ebeti nga na se mbula nonika bilamba na silisi na bongisi basani na tie barido propre na tie pe na bongisi penza propre siko nzamba yebisinga pelisa siko mwinda abi toza na moiti no pelisa mwinda deni abi tia mwinda bapase bakokuta mwinda na zwi pe mwinda na pelisi frère wana lobi mama Déborah siko mwinda na moi nabi mende nzamba lobi mama Déborah zobela nabi te nobela te naza penza normal na tie mwinda siko tovanda tovandi ndako ekomi mpe kitoko bapaster baye babimi na église mama siko opelisi mwinda na moi pwani nabi nzambe nde ayebisinga napelisa mwinda lelo azoya kovisite nga abi azoya nabi alobi azoya mpenza na bomoto balingi balongola mwinda nabi te bolongola te botika paster botika paster mosusu wana toujours akomi nete interprète
tika ye nzambe alobaki nyonso esalama to tika batiki bazokoma kaka tokomi na butu bapase balali na salon nga yebisi bapase lelo na olala na salon te nazokela na chambre mpo nzambe azoya lelo nake nalali nzambe mpe azoya te tokomi ba 4h du matin bana balamuki bapase babandi prière noki bana babi mama kasi wapi nzambe yango aye te ayaki nga bina moni ete nga moni na nga nzambe te aye te mama ozobela nabi te nga nobela te na mbala moko naoki vo ebenga mama Déborah yokanisi ndako nalobaki ke ebongisa eza oyo eza ndako te omoni nga ayebisaka yo kofinga basali na nzambe te banyokamaka koluka badiscernement banyokama mosali na nzambe yo na buto olali pongi me mosali na nzambe azolala te azoprie mpo na yo ata asali mabe pesa rapport na nzambe sikoyo omoni ozokomprane te okelongola batole d'araignée obongisi ndako noloba nde motema na yo eza ndako te nga naza aposa motema na yo eza pembe nga nakota na kati so nalobi ke nalingi nalala navanda na motema na yo na ndako na yo eza nde motema eza ndako te na bibongo alobi omoni batole de réunion nalobi olongola nga ayebisi yo ke bozotambola bacoutume bozotambola baidole bozotambola sorcellerie bozotambola na makambo baloi établi mitema na bino ezala lokola ndako ezala batoile d'araignée orke ndako so ezala batoile d'araignée eza nkiele eza salite mingi moto moya kota te ata moto akoti apesa valeur te ngai nakota te na mitema bato basala bonganga ngai nakota te na motema bato basala bakoutume neti yo basokola na bamikwa mikumusu na okota motema no ndengeni ngai nakota te nde bokende na banganga nde bokende omona bamarabu nakokota te mpo nga nzambe nakota ifo batoile d'araignée elongo donc yebisa bachrétien balongola batoile d'araignée na mitema na bango toile d'araignée eza baidole eza bacoutume eza makambo nyonso bosala na nzela bonganga bakisi ekozala te yango nayebisa yo ke longola yo sikoyo ke longola oyo soki nayebisa yo ke sokola basani sokola bilamba na yo bilamba elingi koloba les bonnes œuvres bisalela malamu ifoza na bisalela kitoko oyo bato bazosepela erokoma mosala nzambe bato yo batémoigner ke non aza mosala nzambe meke kozalaka obimi na église oswani obimi na église obundi obimi na église otomboki ngai nzambe nasepela te alobi so nalobi ke sokola banjungu no pembe basani banjungu oyo bazosokola eza nde yo za vase yo za njungu oyo nga na keli soki nalobi ke sokola yango seke nalingi ke yo zala bien na mote chair na yo na âme na yo na esprit na yo oza propre ndenge osokola mai olata bilamba kito motema na yo mpe eza bongo esprit no eza bongo yo sikoyo ke sokola bilamba yo welika bilamba na yo na basani na yo soki nalobi ke tia mwinda eza mwinda otie te mwinda nazoyebisa ke zala mwasi ya mabondeli bondelaka mingi kolemba kobondela te ata na ntango ya bisengo ata na ntango ya pasi yo bondela nde problème nyonso eza nango soumettre nga nzambe bondela tozala contact na yo eza nde mwinda atuni nga mama Déborah ndako so eza molili so nyoka ekoti omona ngo nga abi te me ndako oyo eza na mwinda so eloko mabe ata scorpion akoti ata nzizi akoti okomona c'est-à-dire ero oza na vie de prière soki obondela mingi mama Déborah nakoso te ata bandoki baye ndeni oyeba mpo obondelaka wana eza secret nazoyebisa yo sikopelisaka mwina so nayebisa oketia barideau ya propre barideau oyo noyebisa oketia na bafenetre na porte na yo elingi eloba la discrétion rideau nga nayebisaki Moïse erotongi tabernacle tia rideau a felin c'est-à-dire quoi bato baza libanda bakomona yo te mais yo moto oza na kati ozomona moto ya libanda mama Déborah asala expérience soki na kati ya ndako otie barideau est ce que moto aza libanda akomona yo nga abi te mais soki moto aza na kati yo moto oza na kati omona nini nabi moto so azoya na omona donc mwana nzambe aza oyo aza na discrétion mwana nzambe akoza te likambo nyonso ozopanza oyoki likambo na paster opanzi
oyoki likambo na famille te lopanzi te mwana nzambe aza oyo aza na rideau azogarde basekret ata bayebisi oyo likambo eza na kir dame kopanza te garde yango yango nayebisi oyo tia rideau ya kitoko me yoki ezwa barideau oyo te sikoyo oyebi ke mosala nzambe eza pasi na bi eza pasi na yoki nde tokomi wana tokomi na date ya Noël juste ezaki le 25 décembre et tokomi na Noël ayebisi nga ke oyebi lelo eza nini nga bi lelo eza Noël abi okofete yango nga bi na ofete nini naza na jeune abi namoni ke lelo okolia nga bi olobaki nalia te abi te me lelo ozolia abi yebisa bango balambelo ata soso nga bi te naza mabata na nga bakoboma moko ale abi yebisa bapaster nga yebisa paster nzambe alobi lelo na olia abi mama okati lisu jeune mama okomo changer oza na maladi te nga bi paster ono oloba eza nzambe ga olobela nga omoni nde bopesa nga kanda nzambe koto azoyebisa nga natika kanda me bino bopesa nga kanda nzambe alobi bobomela nga ata soso bozwa libata nde babengi baser bazwi mpe libata babomi balambi libata ebeli babi mama totia biloko na biya botya baye na biloko batie na mesa paster abondeli nzambe yo kotiaka ye jeune me na minute ofongoli ye eza volonté na yo me na minute tozolia epesa epasi te abela te na nkombo na Yesu amen noki mama Déborah ozolia kolia misuni te lia mokwa nazoyoka nini mpenza boye nazaka maladi yango ndenge baoloba abi oza maladi te lia mikwa kotia mosuni na monoko te nga mpe nazwi nabandi kolongola misuni nyonso bato bamona liboma baolongola misuni aokitisa pasi abi mama ozotungisa biso mingi yo olobaki ke olia ozolia bo misuni ozotia na mopanzi ezani na bi paster nzambe azoyebisa lia mikwa wana deja nakomi 5e jour a jeune abi nabi nzambe alobi na olia misuni te na olia mikwa babi mama oza maladi tobemoka hôpital nabi paster nabeti moto nalongoli bilamba ote nabi me liboma ndeni bomona nga naza normal botika ngai bozela ti 10e jour nabandi nazwi mpe mokwa na buki nzambe abi kolia te mokwa eza wana te oza na mabondeli ti na 10e jour nabi me olobi nalia mikwa te abi te mikwa na oloba obuka nalii nayebiso mama Déborah kola il faut kola ti wana okola te ozoprofetize ozoloba na balangue me okola na yo te abi omoni ere ozokoma marche na oyebisa yo eza marche okoma servant de Dieu mpo okoma servant de Dieu il faut nzoto akala ebukana mpo okoma mosali na nzambe il faut motema na eza pembe fo ekoma mosali na nzambe il faut tia ordre na kati ya vie na yo il faut pelisa mwinda biloko na yebisi yo sikoyo il faut ozala mpe moto akoli na parole abuka bikwa yo kozalaka bebe te bamelisaka potopoto eza mikwa oyo te tika na tiki mpe nabi paster nzambe aboyi nalia te abi mama sikoyo tosaka ndeni nabi nzambe alobi tokomi na 6e jour nzambe alobi na nga ke mama mama Déborah à partir ya lelo obanga sokolaka na savon brillant savon mosusu te nabi brillant eyinisaka oloba te monganga te vraiment brillant oliganga te abi nalingaka yo so nalingaka te olingo tikalaka na prison wana mais ere nabimisi yo nalingi yo nalobi osoko na savon brillant omoni yo même bana na yo même bapaya na yo oyo bazoya ndako savon ka brillant oyoki nga même bapasa oyo baza wana savon brillant savon mosusu te epuis balukelo mafuta moko badesina étoile nga abi top ezalaki na top moko ezalaki na periode ezalaki na dessin étoile abi yango wana pakolaka mafuta ya étoile wana ndape na yebisi bapase paster nzambe alobi ke nasoko na savon brillant napakola mafuta top oyo eza na étoile wana top mosusu wana te top oyo badesina étoile
ba passer pe ba ke mbangu ba ke sombango ba yenango ba bi oyo na bi na te mai pe ba telinga mai na douche na jupe savon wana na koti douche na bandi ko sokola no ba na sokola na douche na moni ba rayon e wuti libanda e koti e kweti na mai wana natali est que nazo lota ou bien au monde ba rayon ya ndegeni est-ce que ça moi na bimi natali moi ezaki vers 8h du matin na moni moi eza côté mais ba lumière ezo ya côté na vandinye nde na yebsi ba pasteur te ka camarade nga o bano kanganga suki aye ba yebsi na za douche na ye ko landanga na vandi na telemi ya lobi ababi o côté douche kaloza ka ko telema na bi makano monde ezo lekelanga tala ba rayon est-ce que zo mona ya lobi na zo mona abi o moite na bi te mo eza côté mais o ezo ya côté abi eza solo sikoto bondela nde tobondeli na sokoli mai wana na biza bazoyebisanga bino nyonso bosokolaka savon brillant na bimi na douche na yebisi bapasteur ke bino mpe bosokola na savon brillant bapasteur bi mama biso savon brillant tosokola nde na bi eza nzambe alobi na bana nakoti bana na sokoli bana nakoma force bato bozwa savon brillant bosokola nzambe abi mama Déborah mais savon brillant eza o te yo komenase bapasteur te bapase pe bazwa oli balukata volonté ya nzambe ke lobi alobi bo a changer awa to luka moyen ya retourna nzambe atuna pete bazotika ngaka ngape mayele eza lisu te oyeba ke lobi nalobaki boye lelo natuna nzambe jamais notuna pete nzambe ayebisi nga savon brillant oyebisi eza makilama yesu so nalobi ke sokolaka mai na savon de brillant nalingi koyebisa oboye chaque fois il faut yoka liloba nzambe po koma purifier na makilama yesu mai eza parole erozo yoka liloba nzambe mingi ozo sokola mai okoma na kati ya parole de Dieu okoma purifier mafuta ya étoile eza okesomba te mafuta ya étoile eza saint esprit oyebi ke banakala wana na sekako mingi yo belela saint esprit obani koloba na langue mais obenga saint esprit yo na salite tala mwana moke soka sokoli maite azuka mafuta apakoli omoni couleur akoma nabi akoma salite lisu makasi abi nde na monela bino bato ya masumu avant bosenga saint esprit il faut bosa purifier na makilama yesu bosa na parole bokoma purifier après bosengi molimo santo nalingi koyebisa oke kosenga molimo santo na masumu te senga molimo santo motema no pembe est-ce que comprendre nabi na comprendre pe batu nyonso soki nayebisi oke motu nyonso oyo epana sokola savon brillant na lobi motu nyonso na nini alobake motu nyonso akoza pembeni faza purifier na makilama yesu même bisiko ozosa misala nzambe il faut bato baza purifier baza sanctifier moto akozala te na péché yokangama na ye te na bisiko na oyeba bato yango nde abi okoyeba bango na misala na bango après na bisava na yoki nde kana même si j'aime jour wana nzoka nde na kati ya bapasteur moko na kati na bango akoma na doute alobi te oyo eza maladi il faut boke mboka bokezwa bandeko na bango do babebisinga na kati ya permanence ndo batindi mutu mobali ya grande sœur na ngai azaki ancien de l'église bake benga bato ya mboka baye na mama na nga na bato nyonso mboka bandoko bato baye penzako ntango koprane te na bi bato bayeni oyo oza maladi na bi nazalaka maladi te botikanga ntina 10e jour totala makambo nini nzambe azosala kati na nga so eza maladi bomemanga hôpital na boyi te mais awa naza maladi te mpese naobeta motu te babi te tozokende hôpital atuka toboyaki débat na église bapase babi akokende te nde bakende ozwa la police ere bakezwa la police aye bayebisi pasteur omoni mwano amoke eza maladi te mais soki eza maladi bogarde ye soki ka maladi ecomplike obi akufi tokopanza église mpe tokokanga o bapase babangi balivre nga na bandeko na babi bozwa ye na regrete na leli omoni botindi nga liwa
mingi nzambe alobaki boza mopanzi na ngai mpo bointercede siko bozotina nga mboka kuna nana okende kointercede nalelaki makasi nde bazwi nga bakoti nga na motuka nakoti na motuka naolela tokei tobimi na kati ya cité ya Dibaya Lubwe na province ya Bandundu na territoire Idiof siko tokota na mboka na biso eza 20 km na bisika tozaki ezali pe musika mingi te etokoti na motuka tokomi na place moko na bifurcation Ilebo o bakendaka Ilebo kananga bambushimai pese biso toza na frontière ya Kasa Occidental kama ye kaboli biso ngambo eza Bandundu ngambo Kasa Occidental tokomi siko na bifurcation o bakenda nzela motuka tokomi wana motuka elobi tosuki awo nde bakitisaki biso ifo tobeta makolo tokende mboka na biso mbala moko bato mosusu ya mboka bayaki ozela biso babi bazozwa nga balekisa nga hôpital nde tobanda okende mpe tokende makolo tokomi esika moko namoni cimetière esika yango mpe eza cimetière nde nayebisi mama olie botia nga ata na eglize te bozomema nga wapi eske bato bakangi nzela liboso bozomona bango babi bato baza wapi yo oza maladi nabi te naza maladi te namoni mpenza bato bakangi nzela me bato naza na bango baomona bango te nabi boteki nga deja na minute boteki ngai etoke mpe nde tokomi esika bato wana bazalaki bakangi nzela etokomi wana bato wana bamo bakangi nga babi toluka yo lelo okanga miti bakangi nga bongo na crier ka Jésus ait pitié de moi na crier bongo mbala moko na perdre connaissant miso na nga etourner likolo miso etourner likolo babouge nga na kwei penza na bambani mino ekangami makasi bazo forcer kofongola mino efongwama te nde bazongisi liso moto na mboka baluka velo baluka kiti batianga bamemanga hôpital nde baye pe na velo batenga tobandi kokene me nini namonaki bato wana bakanginga en tout cas tobanda otambola bango na mabele te tozalaki na espace donc namoni mabele etikali mosika likolo mosika me bato yango nzoto bapake bakanginga bazoketilika tokei okangami osuki loba lisusu nasali nini bazotindika ngai tobimi geste po tokoma mboka na biso il faut leka collectivité et tokomi juste na collectivité kuna likolo nomona mpe oyo collectivité n'est-ce pas mais nazomona bamai mai ebele na bamapangu maziba bamai betan nde ebanokamusanga nabi place eza na bamai te mais bamai eza ndeni nde na ere wana bazobetanga bazotindikanga donc nasengi mai nabi nazokaposa mai bakezwa mai moko asali te mpo bapesanga nga alobi na omela mai oyo te eza sali te babimelaka baforce ngai na boyi nzoka nde na bomoto koto ere nalobi posa mai voi mpe ebimi voi ebimi posa mai me naofongola miso te nde mama alobi ke bamemi nga na ndako moko boye bakangi basengi mai ere basengi mpe mai bapesi nga mai wana mai ekotaki te mino kaka kokangama nde tobandi kokende ere tokei bakememanga mpe tina hôpital baleki ka direct puiske mboka na biso eza hôpital ya monene eza wana na baekole bamindele mpe baza wana bafongola bahôpital ere tokoti nde bamemi nga hôpital babandi kotraite nga ere batraite nga esili sikoyo na tongo bazongisi nga na ndako na telemi na lamuki nde tokendaki ndako na reconnaître ke awa toza na mboka etoke ndako nake na ndako tokomi na 7e jour bazongisi nga na ndako na tongo na telemi mpe bien nga na kati ya ndako batie nga na salon nga moko na telemi nabimi libanda nake suba nazongi lisusu na ndako ere nazongi na ndako nafukami wana nakomi na 7e jour nazolia te naomela mai te nde nafukami na bandi kosambela nzambe abatelanga na niveau ya mboka
nzamba sunganga nazo bondela boy na bondeli ke na moni ba ange mibale babimelinga na moni Batu penza kotelema nga pe na fongoli miso me bato bakoteli wapi siko bato nyonso basaki libanda babi botika ye ndenge azobondela ye wana akomi mwa bien totika calme bango nyonso libanda na tongo vers ba 7h nazobondela namoni 2 ange babimelinga na salon nga notala bango mpe baotalanga balobi toye kozwa yo nga bi tokende wapi babi tozokende na yo na monde invisible toka etaliso mabombani tozokende na yo na monde mosusu tozoka etaliso mabombani tozokisa yo nabi melobi bato bakanganga oyo babanobetanga wana balinga bamelisanga mai ya mbula eza banani babi te wana bademo eza bademo bakangaki yo me awa biso nde toye kozwa yo nzambe atindi biso komitungisa te mbala moko na bondeli na binzambe tika volonté no esalamu mbala moko na pambani na se makasi libanda bayoki ke na kwei makasi nde baye ndako na baye mbangu na ndako bakutinga na se fulufulu ebima na monoko nde batombolanga bazongisinga liso hôpital me nini namonaki baange bazwinga tobandi kokende nzela ngo mpe namona te tolandi nzela moko boye tozokende na nzela mpe bazolobisanga te tozosolola mpe te bango nye nga mpe nye na baange tozokende ka nga mpe courage ya kotuna te ke tozokende wapi eza te ka tozokende kaka tozokende nde tomonaki mboka moko na mboka wana namoni ndako ya molai batongika batima moko ya molai bo on dirait batima ya classe oyo bana classe batanga siko batima wana ezaki na porte moko ya monene porte wana ezaki double porte baporte eza double oyebo liboso ya porte namoni bengambe ya mibali mibale tala bapake mibali yango mwindu batelemi na porte biso mpe toyaka namoni na porte bakomi prison du Satan natali nabi prison ya satana siko biso mpe tokende moye mpe natuna te nokoka mpe kotuna te tozokende kaka tokei nayoki baange balobi bo bayebisi bato wana bozwa ye bokote na prison amona makambo eza na kati bino bozwa ye bokote na prison amona makambo eza na kati mbala moko subitement basilisi phrase te bato wana bakanginga nabi nasali nini eloko nini nasali vraiment bato mpe baokende bato nayaki na bango wana baokende nabi vraiment bozotika ngai nasali nini boye kozwa nga bien bolobaki bozoketalisanga mabombani mbala moko batie balimwe nde bakoti ngai na prison vraiment bandeko place oyo bolanda bien oyebi toseki eza makambo su toseki me na place oyo naseka te ata problème ndeni omona te mama de baote ya place azoseka mpo na yoka pasi ndenge nzoto tosala yango lolendo ndenge totambola vie ya mokili me makambo ezosalama na deje mono ozoyeba yango te epesanga pasi na place oyo mpe ere naloba yango mingi ere mosusu nalelaka tokoti na kati ya ndako baange bake na bango nga natikali na bademo géant tala demo moko loboko tala demo moko lokolo bambinga ata pote mikala beta atoloki aza mbinga lokola bademo wana te mwindu otali elongi lokola mikumusu bakangi nga bakoti nga na ndako bakangi porte me nini namonaki na kati ya ndako namonaki baklase mutu likolo ya mutu oyo na se oyo likolo emata sale plein namoni basi namoni mibali namoni bana mike namoni mikolo namoni bato mwindo namoni bandundu namoni basolda namoni bakonzi namoni bamaser namoni bapaster namoni baservante baprofete bato ebele batonda na sale wana
na koti mbala moko bato bazaki na kati basepeli babeti maboko oye aye kabi bato bayebinga te bayamanga poni bayamika nesengo bazosepela bazoyemba bazokumisa satan nga nayoki pasi bazwinga mpe baklase nga na ndako wana namoni lisusu omona bato mosusu makolo eza te maboko eza te ka mitu bato mosusu ozomonaka litoyi ya moto bato mosusu ozomonaka bagenu bato mosusu do ozomonaka misu namoni lisusu basashe ya mbongo bamaplome baalliance oyo ya mabala namoni bakangikangi yango batie likolo nde epesinga mpasi na otuna nani est ce que bato balobisa bato nga na otuna nani awo eza nini bato wana ere bakotisinga bayebisi bato wana ndenge aza wana ameka kosambela nzambe te nzambe na ye wana te atanga kombo ya mokonzi na ye wana te asala priere moko te yo ndenge oza wana kosala yango te nga mpe courage otuna teke mpo na nini navandi kanye baklase nga nde navandi bato mosusu baya nsima na nga mpe baoklase bango donc sere moyen kobouge te nga bi awa nini nde ere moko bondire ka nzambe mpe natomboli mutu natali namoni bato nga nayebi nde nga na kamwe me mutu namoni ye na mokili ye kote o nini aza ndoki me o nayebi ye te ye kote o nini me o moto ayiba wana te akufa te mama oyo sauti oleka wana na ntongo apesi mpe mbote apesi biso mbote bo eza kote ye moko nini nde nayoki na kati nga net courage moko natunaka nabi notuna ata koboma mpe babomanga natuni moto mo nabi papa awa nini nga okomprane te baye kotia nga kote eza nini abi bayebisi yo te otangaki na porte te nabi natangi namoni prison ya satan babi prison ya satan oyo bato omondia nabi bokufa babi te biso tokufa te nabi me kote o nini babi bakotisa biso prison mpo tosala mabe biso tozala biso baprisonnier ya satan tosalela satan misala nabi boza bandoki babi bamosusu baza bandoki bamosusu baza bandoki te neti nga papa nakoti prison mpo namela masanga nga namela masanga nazwaka kwiti so natie bakwiti nabandi kofinga bato nalongoli bilamba nasumbi na bilamba nde naza na prison nabi ayo abi nga naza lukuta omoni makambo ebele naloba wana kosa nanga mosusu naza nanga moyibi nabi namona koyiba abi naza moyibi nde nazako nabi bokufa abi te tokufa te tozotambola mokili me biso toza na prison kote moto na moto azopesa likambo na ye nabi na bamaser babi bato basalela nzambe so azosala nzambe na lukuta kote nzambe kote ekobo kote masanga kote lukuta aoza mpe kote nabi na bapaster nayebi bapaster oti babi paster azosalela nzambe na kindoki na mashi na ekobo makambo mabe yango omoni aza kote nde batuninga ayo oyepani ngabi nayebi te nayebi mpenza te me eloko nayebi naza kanda nauti mpe kofinga paster babi kaka yango wana te yo mote erokoti tobetelo maboko ngabi siko bobeti maboko mpo na nini babi mpo tozwi yo na monde na biso so tozwi moto asika tosepelaka surtout bino bato bosambelaka nzambe oyo boloba au nom de jésus oyo botinda makila ma yesu so boye na kanga na biso eza feti te omoni ana minute lucifer aza na feti monene mpo aresur yo me kuna na biso yo yesu aza ndeni babia akomi mawa mawa te biso tozwi ama bien neti yo apartir ya lelo okomi prophète na biso tokobanda kopesa bamessage opesaka oyo eza lukuta na bia solo bosambelaka babi tosambela nani biso tosambela te biso tosambela na biso te na bie boso nalingi nasambela abie so osambeli baboma te yo oza motu te bakoboma yo nayoki pasi makasi nde nabandi koetexede na se ya motema nabi nzambe mpo nani otienga na place oyo
place oyo ya pasi nasali nini okoki kolimisanga te nazosambela na yo kivwa nzambe ebenga mama Déborah komitungisa te nga nakotisi yo wana mpo oyeba sekre okeyebisa na mokili omoni bisiko eza wana eza prison ya Satan bazobenga yango prison de la chair prison ya nzoto na bisiko prison ya nzoto yango eza nini abi prison ya nzoto eza prison oyo nzoto na yo esala mabe oza na bakaratere ya mabe osalaka makambo mabe so oza lolendo so oza moyibi so oza kotonga so oza songisongi omela masanga ozosala ekobo ozosala mabe okenda banganga okota prison mama Déborah yebisa na église être pasteur être prophète être ma sœur être pape ce n'est pas dire que tu es né de nouveau eza na bato ebele baza basali na nzambe me tala baza na prison tala basali na nzambe mama Déborah aza mpena basali nzambe oyebaki na etango wana omona bana oui nayebaki me na otango akomo te me nakende omona bango baza me bakuna deja namona bango ke namoni yo na prison Satan bongola motema natambolaki baeglise ebela na Kinshasa ntina basango malamu ntina kimbangu ntina bamisioni nakende opesa bango bamessage oyo namonaki me na otanga kombo te pesa eza secret na ngai na bango erne oloba mpe wana soki aza na mikro azoyebake makambo azoloba solo namoni oyo na prison ya Satana pardon komona mabe te bongola motema bayambanga bien place nyonso na bano kota bayambanga bien oui ngana bayambanga bandima mpe bamosusu baofukama na osambela bango meme na Lubumbashi namona bagrand homme de Dieu ebele nayebisi bango ndenge nzambe ayebisi nga baza nakende Lubumbashi na tour na kei Kisangani na Lubumbashi nakende na 2003 nayebisa bango mpe nayebisi bango bayambinga base repentir eza na mosusu mpe avant nayebisa ye napesi ye message ase repentir apesi mibeko na église mais asalaki bikolo ebele te akufi aza grand homme de Dieu na Lubumbashi nga moto nakende opesa message nzambe aza monene pardon toyoka mpe témoignage kaka ya témoignage oyo ok oui kaka ndenge mama azoloba wana na ba homme de Dieu eza na mosusu mpe na nzela ya selemba okote ya prison ya makala ye mpe ayokaki message oyo kaka na etape oyo mama akomi na nsima ya témoignage na église na ye abengi mama tosololi abimisi bute ya mafuta alobi oyo moninga na apesaki ye po soki atie yango na monoko atie na maboko azotia bato ya boyo bato bazokweya soki alobi boye bato baza na pouvoir même oyo okangaki na songi ya liputa ifo obimisa opesa ndenge nde ezalaki na bapouvoir ya domination ye soki atomboli loboko bato bazokweya paster wana azalaki na komikitisa abimisaki molangi mafuta ne wana alobi tala moninga na ngambi napesa nga boye totumbaki yango tobondelaki mpe nzambe donc baepreuve eza ebele na bisika ebele na église mosusu tokomaka nzambe ayebisi biso todeplace cher place pasteur ate ya bazalaki 3 pasteur titulaire soki bamitation kaka biso bakendaka ye atikala wana ntango todeplace cher na kati tomoni libulu tolandi boye pochette ya pembe lino ya liki ya soso ya mobali na libende moko boye tozwi yango totumi nde place liboso babandaki kotya biso poison na esika wana deza na babisika ebele tokutana baréalité poison oui voilà tozokoba wana eza siko continuité ya témoignage tokoma excusez tokoma esika wana ngai mama olobela na sisa caméra bakomba bato wana nyonso baliste tout naozwa me naopesa bino te mama tokoba yango wana nzambe ayebisi ngai yebisa basala na nzambe azomaka nzambe osérieux tala nde baza na prison omoni tala basango na prison tala bamaster na prison tala baservant de Dieu baprophète baprophétesse tala baévangéliste tala nde baza na prison tala bachantre namoni bango na bachantre na biso oui na bachantre ebele namona bango na prison basbanda orene na tana bademi oui bazalaki na prison okenda okutana bango namoni bango mpenza na boloko bazoyemba kote me baza na prison ya Satan nga bimechantre nakoloba te puiske nga nalobaki mais oyo na prison nini abi nga napona ye moyembi nga naponi ye moyembi me akezwa biloko mosusu atie na kati ya mwasi namona basi na mibali oui na prison ya Satan namona bango bazaki ebele namoni mpe bapayen namoni mpe bato ebele imagine
salle on dirait bâtiment de l'école mais badivisé yango te ekendaka couloir ya molai bato plein na kati babi tala mindele tala elateli ya mabe tala bato bazosala homosexualité bato ya lesbienne tala bato ya bakola tala basi oyo omoni nde baza na prison babi baza na prison nga bi bon namoni lisu biloko mosusu naomona balisu ngalomwa badossier namoni makola batu eza nini abi omoni satan so akangi yo na prison akobwakelo maladi ere oza prisonnier ya satan akobwakelo maladi ere abwakelo maladi par exemple abwakelo rhumatisme azwi makolo na atie na prison kote omela kisi na ndenge nyonso makolo esila te nzoka nde oza na prison makolo ekota prison omoni biso akobwakelo maladi ya miso omeli kisi otie kisi na miso na ndenge nyonso olati ata linete miso esila te me nzoka nde miso nde eza na prison soki kaka oprie to réclame miso na yo ezonga jamais okobika pe te tala moto oyo tala baalliance mabala ya bato abi omoni mwasi nyonso amweke nzambe atia mwasi wana unique abala te mwasi ye moko azwi vocation nde bamasere bazwa vocation eza mabe te eza na bible na mokanda 1 Corinthiens 8 soki mwana mwasi alobi ke aobala te obe mwana mobali obi aobala te eza mabe te me ezokoma mabe ere bazozwa bakisi ere olapi ke ngai na kozala masere nakobala na nga te ere obandi kosala lisuki ndumba koyiba mobali na kote ekomi péché wana okoti prison onga bato naza sango nakobala te me yo na kote na bana basi obombana oza na prison me soki ozorespecte mosali ya nzambe ozorespecte na boyi kobala mpo na kolo nakobala te naza paul nakobala na nga te napesi exemple ya noiri oyo andimaki akufwa mpo na jésus me wana eza lisumu te nzambe akoshishio na ndenge na yo nzambe akotelaki ya noiri te oui nzambe akotelaki ya noiri ebongo moto azokufa aboyi ata bino moko moto azokufwa moto oyo aboyi ke na kosala ekobo te mpo na lokumu ya yesu ndenge nawutaki ndako na biso nga nawuti ndako na biso mpo nakoma masere nasambela jésus christ me ndenge bolobi ke tosala ekobo yo général ya basoda na boyi toboma yo ebo moto abongaki elifelo vraiment ata bino moko toanalyze yango ata na bomoto toanalyze enini na katolike bato bakelola baza te na katolike bato alola baza tokota yango te pamba te tokokota yango te paster marcelo ka otangi alobaki catholique ezali salle d'attente bisika oyo bato bazozela lifelo eza bon wana vision na ye wana vision na ye tokokota vision na ye te mais nayebi tokokota basema sur apocalypse soki tokoti nzambe apermettre un jour toteya les 7 églises okomona nzambe azokondane nzambe azofortifie nzambe azoloba ke quelques-uns même l'église à Laodicée alobi eza na bato mosusu na kati ya église wana nano basalira bilama na bango te ebon bato abongo nzambe azwa bango te ça va tokoba wana makambo toloba après na koloba avant te sino owela koteya yango pese bato ebele bazala ere na lance boye abimisi yango ke vision na ye koteya yango te zela ti mokonde koexplike mokanda apocalypse oyoka yango ndenge bozotatone révélation nzambe apesinga après témoignage oyo tokota apocalypse ok sikoyo balobi tala ndenge bazwa bino bazotia bino maladi so atie yo na mokongo ayibi mokongo na yo namona matrice abasi nabiba matrice o nini o diable so alongoli matrice na yo aye kotia kote batrompe na yo orobota te ata oke na baminkango na bisiko tosala nini abi omoni so oza na prison ezali effort na yo nano personnel na prison oyo na koti ezali yo moko nano oza na volonté ke na obongola motema oza na volonté ke na otika mabe oza na volonté ke na koyamba yesu comme seigneur et sauveur na minute wana nzambe akoya kobimisa yo mais soki otie volonté te ata ndenge nini otikalaka na prison en chair nga alobi bato baza na prison so bakufi baoke wapi babi so babongoli mitema te baza comme bakufa nano te baza en vie baza na grâce
un jour so babongoli mitema bimi na prison akene lolo abongoli motema comme mwana nzambe mais so atikali ka incrédule alingi kobongola motema te na minute akufi ye na prison directly felo na course akotala nsima te akokendeli felo mais prisonnier oyo azozwa pense nde olobi wana ke nasambela ata nzambe na intercede nzambe akoyokela mawa donc ere oza na prison malgré okangama na masanga malgré okangama na moyibi malgré okangama na kikuluna eza bakuluna ebele oyo base repentir surtout na église ya sebeko na kindele ya paster na bosani koma paster wana so eyelinga na kotanga bakuluna ebele babongoli mitema ka na parti oyo balobi eske nzambe mpe ayebi biso na bika ere oza vivant nzambe ayebi yo soki olobi ke natiki kikuluna nzambe akodelivre yo abimisi yo na prison so olobi ke natiki magie nzambe akodelivre epuis nzambe ayebisinga secret moko mama Déborah bato baza na bamagie oyo bazoloba ke satan apesi bango lukuta satan aza pauvre aza na eloko te tokolamba yango mpe liboso ndenge nini aza pauvre biloko azwaka eza biso bana nzambe amona nano yo na étoile ere ayebi ke yo oza na étoile ayibi étoile na yo ere ayibi étoile na yo comme kana Jean 10 alobi mission na ye aye koyiba aye kodétruire mpe aye koboma siko ere akoyiba étoile na yo ere ozosouffrir oke siko komona ye ere ozokemona bamarabu ale bazwi kaka étoile na yo wana bayibaki bafongoli porte na yo ozwa mbongo me ozokanisa bango nde bapesi yo eza bango te baza bapauvre malheureux baza bapauvre mpo nani boza ebele na famille eza bamosusu kutu bakota baloso wana azwa mbongo te mpo aza na étoile abie te motu nyonso oyo ozomonaki ake na satan pangoli ye aza deja na étoile ya nzambe siko so oye na nzambe na biloko no wana oye par exemple na mama Stéphanie olobi tala kindoki na ngai yango oyo bondela ngai nzambe mbongo na ngai ebonga te ndako na ngai koya te motuka na ngai kufa te soki babondeli nzambe eloko no moko ebonga te oza na biloko no mpisa ezaka ya yo satan asala yo je eza baje moko basalaka do satan aza na eloko te eza biloko na yo soki lukuta tuna lisu na baeglise okota wana oyo bapesa bino bambongo eza motu mosusu asala meme 50 ans aza na mbongo te mais azobondela mpo nani aza na étoile te tuna bango tuna ata bapaster na bino wana mipanzi bato wana so banani oyo bapesa bino baoyebisa bino makambo azoloba eza solo pesa na kikwit magicien moko abimi alobi na se repentir mama oyo azoloba véritable makambo eza bongo eza lokuta te biloko na oyebisa yo bango moko bayebi yo na se ya mitema wana nde nolo bondela nzambe nde na bandaki kointercede na se ya motema ere nazo kointercede maleme malene na se ya motema nde voi na nga ebimi makasi ere voi ebimi makasi bien aimé omoni bapriere tosalaka ere tobondela so balobi bondela yo olingi te okangi monoko balobi bondela yana kobondela te nzambe ayebisi ya motema na nga nzambe ayebisi ya motema na okanga au nom de Jésus oyo ebebisa misala Satan ere nazobondela na prison bato nyonso babi yo kaka te bapekisa kobondela yo ye mbala moko na monde ya Satan kuna Satan abeta bakilbit Satan sans dire ke eza motu moko na prison azobondela azotanga kombo ya Jésus bokekangela ngai ye nde bademo bayaki lisusu batuni nani oyo azobondela oyo atangi kombo ya motu wana batanga kombo na ete kakombo ya motu na bango wana babi kasi motu oyo bowuti okotisa te yet nde bataliga babi yo oza te tala kiteti na awa te biso toyoka ozalaka teti yango nzambe yango alingaka yo eske yesu na yo yango alingaka yo so oye na baange na yawe obangamona ete oye na bango te bango balivre yo epa na biso mpo oza mabe oza teti oza monoko oza impoli oza kanda ofinga bapaster bazwi yo bakabeli biso babi bozwa ye botie na prison yo oza zoba olia odore Satan yo ozolobaka Jésus alingaka yo eske soki alingaka yo akotika yo awa
kotanga kombo wana te oyoki so mbeki kotanga kombo tokoboma yo nga navandi nzambe abengika nayoki lisusu yesu abenga mama Déborah kobanga eloko moko te makambo wana eza témoignage otémoigne yango mokili mobima bakolanda yango na utilize nde nzoto na yo komitungisa te kobanga bango te na prison ya Satan soki okoti prison sala effort ya kobondela mpo obima batelema place moko te bondela nga nalobi bon balobi ke bato bakufa te baza na bomoi bo soki naza na bomoi nakoyeba ndenge nini kende naza bo naza prisonnier ya Satan abi oui opose question ya mayele okoyeba ke naza prison ya Satan oremarke na kati na obondela te moi prière osala mokuse prière bakopesa 30 minutes yo déjà na 2 minutes okatana wana prisonnier ya Satan okoremarke na air ya louange obina bien oyemba bien mais na prédication olali eza Satan azoyebisa olala koyokama te ya wana te lala na yo lalako bato nyonso balalaka na air ya prédication oza prisonnier ya Satan. Comment c'est possible na uti koluwe nzambe? Comment c'est possible na obinela nzambe? Mais elle nazoyoka parole, la prophétie par excellence ngana lala eza milimo mabe yaya luka nzambe ya parti ya lelo kolala pongi na église te so lalaka luka tuna nzambe ke na koti prison sur ni nzambe oyebisa ke eza lokute ekoti o prison eza masanga ekoti o prison ere ozwa décision kotika wana obimi alobi lisusu okoyeba ke naza na prison ya Satan obanolotaka bandoto ya mabe ndoto na yo ka oza na se ya mai ndoto na yo oliaka misuni na butu ndoto na yo bamari de nuit nde nazalaki imagine bazolongola nga na bakaleson mibali bazoya so combien nga mpe na bimi na ntongo naza motakala tala prisonnier ya Satan ere bamemi nga nganga nga mpe mbangu nake ozwa mpe mwa molangi ya mai mpo nasokola na 0 heure prisonnier ya Satan kofinga bapaster prisonnier nga monoko nazalaki to toswana na yoko oyebi lelo epesanga mpasi moto oswanisanga na bi bayebi nga moke nzambe abuka mama Déborah nini nga azalaki so toswana nayo mama so na remarke odomine nga ale nakosela olikala nga kosela olikala nabi ta moto mokolo kuna mona ye na matiti na bana mibali yo mpe motu na minute wana okoswana te okomi nga na file ngai ale na file yo nga na file yo tika kolela kuna naza nanga te tala niveau ya prison oyo nazalaki kokosela bato makambo mais nzoka nde nazalaki prisonnier de diable plutôt nazalaki na prison ya Satan malgré nzambe aswaziraki nga nakosa lolendo te bato ebele naza moponami oza moponami obima na masanga oza moponami obima na lukuta nga bapesanga kombo na maternité nabotami lelo prophétie ebimi na sango ke kombo na etina nketo prophétie ebimi ke kombo na ekiatona tuna bato apa kongo kiatona elingi eloba nini bikamwa donc mwana bikamwa mpe nakoli kaka na bikamwa eza ebele na mona so tobandi koloba ngo olanda témoignage te eza ebele nga nakutana boye soki nayebisi oke nakutana na Jésus visible boye na mai Jésus atelemi nga nomona ye mpe ondima yango mpe te mais mpo mwa bikamwa mais tala bikamwa yango na lukuta na boyibi na songisongi nzambe atuni nga question na bisi yo masumu yango ekota hernie nzambe alobi tala mokolo botama abi mama Déborah oyebi ke Lucifer azalaki ange likolo nga bi oui azalaki ange abi kombo Lucifer wana eza kombo na epenza oyo nzambe apesa ye ange Lucifer lokola ange Gabriel lokola ba ange Toskei lokola ba ange mosusu wana ange Toskei baza ba ange baza ebele milliard de milliards tokoma wana ba ange de l'éternel Jorceline ba ange de l'éternel soki ozobenga Jorceline kobenga ange Jorceline te parce que na diable mpe ange Jorceline aza yo kobenga ange de l'éternel Jorceline ange de l'éternel Jacqueline so obengika ange Jacqueline wana ekomi ya démon ozo comprendre
baange baza ebele, baange de guerre, baange à prophétie, baange à prédication, baange à louange, baange à adoration, bazali ebele ba milliards de milliards. O baange baza na lolo o nga na kena omona nga tokokoma liboso nde na kota na groupe ya baange wana. Okay. Mais na botami nzambe alobi Lucifer azaki likolo azaki mpe ange, mais ye azaki ange moko azaki makasi na louange yango nakebisa baadoratrice baadorateur efo otambola bosantu puisque Lucifer azala na voix moko so ayembeli nzambe bato bakweyaka kao grand adorateur ozomone wana. Mais eloko ekwesa ye nini? Lolendo Lucifer azaki kotransmettre lumière so alobi lelo azwa kotala yo oza na posa mwinda te aza na éclairage yango yo quand même bandeko ya Jehova babengaki ange de lumière eza lokuta te eza suki ye azalaki kotransmettre lumière. Mais ndenge nini lelo akomi satana opposant akomaki lolendo talaka bato bayemela nzambe bazala lolendo amoniki awaka nga naza kitoko mingi ye mpe akomi kitoko abandi kokoma lolendo ke omoni nga nayemba bien na evante ya banzembo naza boye naosa mpe royaume na nga alongoli parti ya baange ake kosala royaume yango babungaki likolo ndenge apocalypse 12 elobi babengani ye era ye na mokili. Bien aimé tosonga pas en arrière na Bible soki otali bien na Bible nazoyebiso mpo oyiba mateya wana te mpe se tokoteya yango après. Soki tozongi na Bible moto azalaki ekelemo ya suka na biloko nyonso nzambe akeli moto apamboli ye esila clôturé biloko nyonso nzambe akelaki yango avant seke nzambe akelaki même baange avant biso bato akela banzete avant biso banyama avant biso moto azala mwana suka ya nzambe surtout biso basi tozala bana suka yango noyebisa yo bonéglige baservante ya basi te nzambe alinga bango makasi bino boloba mpo nani baprofesie yanka basi mais mpo toza baikela masuka mwana suka balingaki mingi te biso tozala bana suka ya nzambe nzambe akeli mutu mwana suka azaki deja akeli ange yoka ere azokela moto bino bato bolandi bathéologie bolanda likamo bato batanga babible badocteur na théologie nzambe alobi créons l'homme à notre image. Mais pourquoi pas lobake créons l'homme à mon image? C'est que azaki na groupe ya bato ere azokela bato yango banani ba ange Lucifer ayebi yo banda ozaki na lole pa nzambe tokolanda ngo mpe na témoignage nde nakende omona babebe oyo bayaka mokili oyo bawuta na nzambe. Lucifer ayebi yo ke ser na nga oyo mokolo nzambe akeli ye apambola ye ke so oke mokili okozala prophétesse okosala boye okozala paster. Lucifer ta oyoka apôtre Mikaeli oyo oza ntoma Lucifer azoyoka aza esprit bato ebele bapose nga question wake akokanga bato ndenge nini est ce que aza moto mpo akanga te omoni na esprit babosa na eloko te même ata témoignage franchement parlant nzambe nanga aza likolo so nazongi na bomoto nayeba yango bien te mais soki nakomi na esprit nazoloba tala na bandi témoignage na age ya 30 ans ti lelo nde naza na koti 50 ans mais noloba ngo kaka ndenge moko mpo nakota na esprit na bomoto na koyeba yango te. Lucifer aza esprit ayebi yo très bien ayebi nga mama Déborah très bien mokolo nzambe alobaki mama Déborah oza témoin okotémoigne Lucifer ayoki ere atininga akende na mokili okosala mosala wana na mokili Lucifer azoyo ere nabotami Lucifer na mokili yango est ce que akobetelanga maboko mama akolinganga ata mokolo moko te aza enemi jure na nga yo moto osalela nzambe yeba eloko wana ke Lucifer aza enemi na yo mais soki okopera na Lucifer oza na eloko moko na se. Lucifer akolinga yo te puisque ayebi secret na yo nyonso azalaki wana azomona yango aye asali méthode na ye atie baprison ere azotia baprison mpo akanga bato ebele
yo sikoyo kotiaka duti te luka mwa yo bima na prison natunaki nzambe na obima ndeni ngao nakangami bakangi porte abi okobimaka na kobondela premièrement ndimela Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement sokola motema nolongola makama mabeta mona bonzambe. Troisièmement landa liloba nzambe chaque fois côté église dans la Bible okomona vie na yo ekochange okoma mwana nzambe. Ebele ba poser nga ba question maman Déborah est-ce que ba homme intègre baza bazali ba homme intègre baza omoni eza vantar te no loba penza franchement parlant omoni mama o afani mopazi nanga Stéphanie soki azala nzambe te akoyamanga ta mokolo moko te bapaster nyonso bazala nzambe te babenganga te banana bana mosala na Kinshasa na 2000 ans naleka na batelevizio naleka na baradio ebele na te na tv baomonanga babenganga te yango omoni apesanga question ke Marcelo aza ndoki nga alobi aza ndeko te ndoki te so andoki akoyambanga te na te ya 7 jours na église ya Marcelo mais ata mokolo moko bayanga te abengani nga te nayebi bapaster oyo baza ndoki nakenda Lubumbashi na paster moko aza na kindoki apesi nga condition ke naloba makambo te nalobaka sur la bénédiction na bino avant moto apambolama il faut ayeba nano mabe na ye bato bazwa ba bénédiction sans parole de Dieu wapi bango lelo batuka na nzela nzambe alobi nano toyoka liloba nzambe apres tokopambola yo ozoyebisanga na te yaka babanque céleste po anina oteya te tosala debati ndenge aboyaki biso mpe toboyi tobimi na te ya pipi ata ndenge oloba ngo paster wana so aza Lubumbashi olandaka me na otanga komene te me ayebinga mama Déborah donc mama Déborah oyo attention toza ba Déborah ebele mais maman Déborah oyo apesa thème na ye la crise spirituelle et l'aveuglement dans le monde entier oyo apesa sous-thème la délivrance et l'ouverture des prisonniers ye wana maman Déborah wana maman Déborah oyo akomaka mort est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit ye wana atande no oloba so azolana nga oloba mama azaso mais no tanga komote eza tina te puisque nzambe akoko se repentir so mokola on se repentir so alobi ya nazaka ndoki nde ba Mikael baloba wana ye mais nga na ko dévoiler secret na ye te atande yeni do yango wana biso Satan so amoni ozotambola mabe akoluka koti o prison mais il faut yeba nzambe osambela otanga Bible confession koboma likambo na motema te kolala na lisumu te osali lisumu na tongo ekoma pokwa te wana obima na prison baposenga bakestion na bato mosusu mama Déborah boso nazalaki na prison nakota prison na mayele nanga nakota prison na misala nanga nakota prison na makambo nanga ene obima makambo nanga etikala wana nabi te ere ozobima na prison ozobima na makambo no nyonso Bible elobi na Matthieu chapitre 21 lisola punda moto azaka liye ezalaka mama mais mwana azaka liye te c'est-à-dire moto aza liye na minute eza yo eza bénédiction na yo te bénédiction eza liye te atande bana bakangi lipambole na deuxième monde te bakangi nde yo comme lipambole ekosalaka eroza na bonzambe yango oza liye tala na Bible bakangi nde yo na prison mais lipambole ezaka pembeni wana babi mpunda wana azaki na mwana na ye mopanzi mama na basinga me mwana azaka na basinga te mwana mpunda aza na basinga te ere baye kofongola mama mwana mpe afongwami mwana ye wana mpe olanda mama ere bamoni Yesu batie bilamba na se Yesu omatela bilamba eza mateya mpe note ya dimanche ya Yerusalem ere bazo Yesu aza likolo punda mwana Yesu amateli punda batie bilamba na se makola Jésus esimaki bilamba wana te moto anyata bilamba eza punda na mwana ya punda mwana punda mpe azonyata c'est-à-dire erobimi na prison ozwi gloire ya nzambe ozwi makambo nyonso nzambe abomela yo na lipamboli na yo mpe ezofungwama bato balingaka te balingi yo bato baboya yo bakoma témoigner yo il faut obima na prison bien aimé owumeli mingi na prison bima ndenge mama Déborah bimaki
nasambelaki malgré bazoloba natala mutu te nabi te ngai ya batu te tala ndenge okotaki babeteli yo mabo mais ere ozosambela bayini yo sala ngo remarque mpe ata na nature bible elobi nature ezoteya bino te tala mutu ere ozalaka na monde ozomela masanga ozosalaki ndumba ozalaka na bakamarade ebele oyo balinga yo ka bano bongola motema bayina yo c'est normal mpo ozotanga koma jésus boyokana te komo nango gravité so bayini yo nde na mbala moko Lucifer atindi basoda wana ke bokekangelanga mwasi wana bomema ye na deuxième prison nde bayaki kokanganga toke kokota deuxième prison awa landa deuxième prison. Merci beaucoup tobeteli nzambe maboko makasi vraiment maman zopé sa témoignage aza très clair na ba zone d'ombre donc yemo azopesa yemo azofungola yemo azopesa alors ba place muso habito to dévancer été a kokoma isika wana moi to koma mais maman Makambu so rezo sa na mbeta hôpital nga l'hôpital nazomi yeba ta eloko te wana na kufi na oui na perdre de connaissance baloba ino pema bongo ba pasteur batikali kuna bayoki sango te bazoyoka sango batinda kutu bato batinda bapase mosu mpe bayaki ere bayoki ke en tout cas akomi grave wana na hôpital nolamuka te nobouge te bawatia bamai bawatia bamakila me nzoka nde nga naza na course kuna bongo papa mobali na betude na ye kote na ishasa na iniki merci mpo na lelo tokomi na suka papa tobanda na yo lorsque oyokaka témoignage chaque jour yoki ya plus de 20 ans esalaka ndenge nini est ce que ozalaka na guya oyoka yango to ekóma nango kóma mona neti histoire annonce mame Stéphanie donc tokolia ndenge tosala commande madame salelanga ndakala lelo salelanga Thomson soko ole yango atateli yo ebele na sani ole nyonso etikali libumu etondi mais oyo posa koyoka yango ezalaka ngonga nyonso donc mikolo nyonso nayoka yango pourquoi ezali chemin oyo nazolinga mpe nalakisa biso bana nzambe basali na nzambe bolimbisa mama message oyo des fois ezalaka un peu blessante ezalaka lokola mutu moko bazokomettre ye entre l'enclume et le marteau ezala lokola mutu moko bazokoexpose ye mais bible elobi c'est l'humilité qui précède la gloire na nsima koyoka mateo surtout la place ya prison bato ebele bazala na kati ya prison mais na kati ya lofundo ya lolendo ya bomoto mutu azomona comme si aza libre ta nde mama azouta koloba biso mpe tozalaki bayembi je crois que mama azomona me matoi na ngai eza kotoboka matoi na ngai soki otali toyemba mais kokanisa te soki ozoyemba oyebi nzambe pourquoi omonaka des fois naloba yango mingi bolimisanga bandeko toyembelaka meme nzambe nazala na posa tozalaka na bamusicien chrétien te nazala na posa tozala na bachrétien musicien qui est musicien chrétien ou qui est chrétien musicien chrétien ezali moto oyo soki batie bainstrument basente badrum aye wana azoyemba azobina azoyemba ntango ekomi naloba nzambe nde akomobima libanda akomobeta masolo libanda c'est-à-dire makambo liloba etali ete mais chrétien musicien eza moto aza déjà rempli na kati ya parole ntango azoyemba même na moma liloba aza wana na besoin ya koyoka yango mpo ebakisa ye lisusu boyebi ebele yango ozomona ntango nyonso nazala na posa koyokaka maloba oyo mpo mokolo na mokolo etake motu ndenge Paul alobi toza na course nani tokomi te nde tobundaka kaka mokolo na mokolo tozokose perfectionne ndamu kino nzambe akokoma biso komisa biso bastatut parfaite na selon besoin na ye donc eza liloba oyo ndeko ndenge oyoki liloba oyo nzambe asimba motema na yo peut-être mpo oza na kati ya prison ebetamaka lokola lisolo me bondela nzambe asunga yo lelo ozolela lipamboli libala na ngai vi na ngai ntango mosu ozali mpe punda oyo aza kokanga me lipamboli nde ezaka pembeni ndenge mama azoloba oza na kati ya mosala oyo me quelle façon ya vie oyo ozokomene nzambe nini oyo osalelaka bato bazobetelo maboko oui oza na 3 kilts liboso église bavoiture etondi ebele mais toi-même tu es sincère de ton cœur est-ce que tu marches dans la droite de Dieu mwasi na yo ya ndako aza wapi protocole wana nani abotisa ye intercesseuse wana nani abotisa ye ozwela songolo pakala lopango ndako na mboka songolo ofutelaka ndako oza bien ntango ozokota ozobima loko papa le mama serviteur n'est pas plus grand que son maître
ntango bazobenga biso baserviteur c'est-à-dire toza na maître oyo tokoranda compte biso nyonso epa na ye nzambe asunga biso apesa biso motema komikitisa tobukana ndenge mama banokobuka nzoto ndako te ndenge mama banokokwesa babrike ya ndako te me tobuka bomoto na biso ke Christ nde avanda tokoma na bisiko Paul azoloba maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi par là nde tokozala sauver nzambe apambola biso. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Maman, Nilobana Yasuka, na kolinga to avancer vraiment na témoignage oyo. Bandeko ba monique vraiment faut témoigner kende rapide parce que maman faut commencer qu'on a enseignement à l'Apocalypse. Aussi maman enseignement sur la femme. Yo kutana kina Yesu. Okene kuna est-ce que moi ça côté toye bango. Toye bango na kolo bango. Moi ça côté. Mais moi c'était à te comment? Mwasi oyo azoteya eza mwasi oyo azolanda makambo nyonso ya nzambe. Même Bible elobi na mokanda hébreu bafemme âgée eza âgée na âge te âgée na kati ya parole âgée na kati ya Saint-Esprit bango nde bakoki koteya. Bon, mwasi akoteya te na nini soki mwasi aza mwasi ya Corinthe oyo azotosa mibeko ya nzambe te oyo azosala makambo mabe akoteya te atelema liboso ya mibali. Mais moi si on nzambe azosalela type de l'épouse akoteya te etwana et bon témoignage on peut se mater te bon et nzambe aye kopesanga par exemple côté apocalypse amona mibali te ye apesi apocalypse toboyi te apesa Branham apocalypse apesi bato ebele apocalypse mais explication eso bato baotatone yango yo nde eza na explication yango nde tokoteya. Merci papa, ton maman, ton apocalypse c'est pas maman. Nous bah pasteur belé bah tata bana kaba oui la théologie et aussi mais la bango aussi bah tu vas souka na Matthieu Pierre à mon passe que ne peut pas ça kuna comme na souka na apocalypse mutali kokoma et bah les mots kabola biso na Bible muta aussi apocalypse c'est comment le comment Nouveau Testament tout ça l'Ancien Nouveau Testament apocalypse c'est comment le là avance Testament. Donc, on ne sait pas, maman, il va souka numéro de téléphone, mais nous ne connaissons pas Nzambe pour mon colalelo. Vraiment, pour mon colalelo, bandeko, to souki siwana. Mais na yebi ete to continuer na deuxième prison et na troisième prison. So to continuer deuxième prison, troisième prison, ana kufite. Na so kufa kana olamuka. No kufa na 7e jour na kufi mais na lamuki. 8e jour na kufi na lamuki. 9e jour na kufi na lamuki. 10e jour na kufa ki libela penza no pe matin nini te tension zéro yango anande tokoyoka nini na kenomona vraiment botanga na maboko nzambe bobondela mingi puisque témoignage babumsanga mingi babumsanga makasi po na témoignage balingi te secret ebima mais biso nyonso tozwango a cœur tobondela de façon que esila puisque mingi baolobake akoma ne na suka te bon eno okoma na suka ndeni elle n'a pas ce témoignage oh aye na poison oh aye na boye donc comme na suka te mais cette fois-ci ndenge nzambe alobi ke ekoma suka donc comme ça ngoti na suka amen bino bobondela mingi mpo na ngai vraiment na sukisi wana numéro ya téléphone nde napesaki lobi na répété lisusu 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3 na nsima ya makambo oyo neti makambo ya prison oyo na nsima nango tosala bapriere oyo ayebi ke aza na prison aluka moya kobima na opesa conseil kodécourage to ndenge apôtre alobi neti soda moko atunanga ke nga moto ya mabe boyo ese nzambe akoyokelanga nalobaki ka lelo azoyokela yo nzambe atindi lilobo mpo te todécourage te nzambe atindi lilobo mpo tokufa te tobela batension te atindi lilobo mpo toyeba sekret na biso ndenge satan abomba biso na mbondi na ye mais e tozobongola mitema ozwi décision kotika lokuta kotika moyibi kotika masanga obimino na prison okomi libre ozali so esclave apéché te yango wana kodécourage te bolanda tokopesa jour oyo bokolanda tokontinue suite nango tokokutana na bino mais
na yango publié pe c'est peut-être na pays oza na côté oza na province oza na okoma te mais yo publié yango ko bloqué te yo moto ozoyamba yango pe koteka yango te témoignage oyo na teka yango na mbongo te basenga yango na bato ya Nigeria batourne yango bapesanga mbongo ebele so $200,000 mais na boya imagine nazosouffrir mais naboyi koteka témoignage na bino azopesa yango ofele ka oyo akomona ke na soutenir mama oyo osoutenir nga omoni ke te ndenge azoteya wana bato bano bazofilme bakomela mai bakomela sucre baza na posa elamba place mpe na bayambi nga ata mama apesi nga pamba me mama ya Batu donc azwi sala pamba apesi nga azwi bapare na te na jeune aza lelo opesa te kopesa ete naza mbongo te me biloko wana eza mbongo ezobima sala oyo azofutela yango mbongo okoki mpe kotina bofrande na yo ekosunga biso topesi mama mpe bofrande baaction de grâce eza acte asali eza mabe te me mpo na nga nateka témoignage o te moto akanisa te na koteka ngo na mbona koteka te ka volonté na yo Saint-Esprit atouche na makambo boye en tout cas nazaki na prison il faut na bima il faut na tina mbongo bafuta mbongo asala mpo mama Déborah asala mosala libre mpo mama ode ayimayima te pese tala soki mpe ozotambolaka ofele moko mosusu mpe satan okotela bouder mais pour ne pas abouder il faut peut te reconnaître kaka ye amen amen yango wana vraiment nzambe apambola bino nyonso bolandi ngai sere Élysée na France nzambe apambola yo frère Didier pasteur Didier na Afrique du Sud obengaka lobi nzambe apambola yo bandeko nyonso babengi baoyo bakomante na témoignage nzambe apambola bino frère Amis nzambe apambola yo oza na Belgique tika nzambe apambola yo sœur Patience na Allemagne bamama Sophie na Angleterre bino nyonso nayebi na tangi basere Rebeka mwana na nga molimo nzambe apambola yo baoyo baza na kati ya Kinshasa nzambe apambola pasteur na ngai pasteur Odon nzambe apambola yo nzambe apambola bandimi nyonso bachantre bandimi nyonso ya église nzambe apambola bino église ya Salem nzambe amona bino vraiment tokokutana nzambe mpe apambola mama na nga mwana na nga oyo ayambi nga aza mwana na ngai nzambe apambola ye bato nyonso baza apotonika etika nzambe apambola yo ndenge otiki mosala otiki bana na nga nyonso Judith Cédric Gédon Bénite Exaucé Merveille Peniel Ebenezer Eden nzambe apambola bebe Rafa oza kuna na pongi tika nzambe apambola bino nyonso pays Congo autorité militaire comme civile tous les pasteurs oyo bazoyambanga banyonso bakotanga baeglise na bango na teya tika nzambe ya mama Déborah apambola bino ciao merci beaucoup nzambe apambola bino sobolandi yambalo vraiment le Nazareth wa mbamba soki na basite mosusu asisi ate biso atokozala mbamba la fois silisa yango na ngolo nzambe mpe ya moyemo mosantu na yango nalingi te eloko moko empêché ye soki eza transport moto ekoempêché bopesela ngai transport pour que ayaka ou bien biso tozwa moyen ya transport mpo tolanda ye place aza témoignage oyo esila alors totia mpe na baprière aza na nzoto kolongono po tiasilisa témoignage moto atiele poison aza te donc tokomela ye pa komela nga na komela ye parce que elle est ma maman gloire à l'agneau lorsque je travaille avec les mamans ça passe ça coule quoi ça coule mais avec les hommes y a des problèmes toujours mais nzambe na nguya na ye nayebi te mama aussi ça témoignage na ye nzambe apambola bino so bolandi témoignage oyo to okoba se okoba témoignage eza na litabisa témoignage bokoyoka mpe notre papa apôtre Michael ye mpe na témoignage oyo nde bokoyeba ndenge nini yaya kati na nkolo makambo nini asala nde oyoki atobola litoi auta wapi asala nini asimba nini tokoyoka ngo kaka beaucoup ya témoignage oyo kolo yesu masi apambola papa gila bala mama Lauriane mama Louise na Afrique du Sud Makambu osako mokonzi na Nathalie Mosibu nzamba apambola Nekab apambola mama Furatabu papa Kaïs mama Betty Kokele ya mama Marie Claire Karawa ebongo na mama Madeke Bani mama na ngane soto nzambe apambola bino Yves Bolofa Alain Kiakala ciao na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba
La minute on a 4 pena katika saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment m'inquiéter. Mais dans autre chose, bino, moi, mon cœur, dans un agence moro boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien